tokoma omona lelo bana bakoma kotelengana bana bakoma bafazer bana bakomi mitu makasi bana bakomi loyenge. Pourquoi moi na yemo kazo tala ke tellement papa biso aboti biso ebele akokosombela ngela mbabona niti yo moko nanu pe ozo pesa pasi na bana oyo boti éducation ya bana wana ezoke mais ba papa o babanga na bango ko bloba ba papa msu baza babanga makambo habité na bomba bango kaka na olakisaka bano kaka tati mkoba okola na babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone troe na planète nana efi bosabone troe na planète nana efi bosabone troe alors na sibino ki bandi konanga bosabone na planète nana efi vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc on a beaucoup de bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, moto swag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement donc. Abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et filles, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là yo perdre l'autre. On sait pas. Na babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba. Bonjour bandeko balandi ya nana efie. Bonjour na bino nyonso bisika bozwami pe ba bonne fête na bino bisika bozwami. Vraiment bandeko nyonso o balandaka na balandaka biso na kati ya planète nana efie. Bon continuer toujours ko s'abonner na kati ya nana efie. Toujours tozala donc toloba ke to boko zalaka décider na kati ya nana efie. Bon continuer toujours ko s'abonner biso tozawana na kati ya nana. Donc tozana pona on s'appelle sabino pona on peut sabino ba masolo kitoko pona on peut sabino ba marier les moko ya malamu. Donc lelo na ye na lisolo na nga moko na ba couple na kati ya ba couple. Donc na ba papa na biso pe ma maman na biso moko bana na bana na biso. Lisolo na biso eza nini lisolo na biso eza ke moment o to komi ba période o to komi eza ba période oyo ba papa ba koma ka embrouiller ba papa ba koma komitungisa mama kasi ba papa ba koma ka mitu eza lisusu malamu te. Donc malamu te na ba na ndenge ni malamu te na ke papa ko kozala na basi 5 basi bien 4 basi bien 3 ou bien 2 libanda azwa basi mwasi koto ya bota bana 5 koto abota bana 6 koto abota bana 7 koto aboti papa boti mais na ko bota papa boti papa bombi bana misusu o mama misusu na katanda kwa yebi bango te mwasi ne ya liboso ayebi bango te. Donc papa akoma ko s'embrouiller na moment ya ba fête na moment ya ba rentrée scolaire. Papa asala ka musala moko boye azwaka musalaire moko boye ya ebele te ya mukie. Donc na salaire mukie wana papa azwaka na basi nenya azwa wana asombela ta moko lupangu te. Papa na biso futelaka mais azana charge. Est-ce qu'on a un moment où il y a rentré, na moment où il y a ba fête, papa zo s'embrouiller au sala nini. Papa akosala nini na bana o nyoso yaza na bango libanda o ya bomba mama yebate moi sanda kwa yebate. Papa ko kende bos ba net na ba feti bo bato ebike ba pesa ba papa moi ba soso moi carton ya sac ya loso mais sac loso ngeza la pe ebe ya munene te comme 25 kg. Ce qu'on a 25 kg wana papa azana basi misatu. Peut-être que ce qui a eu des sosos 25 kg ya loso na des sosos mais papa azana basi misatu.
papa asana basi 4 akopesa nani aotika nani. Papa soka zu biloko wana akoma mutu ekoma kotambola ye na place ke misu to koma mona na ba compagnie na ba société ba mama ba koma koya kozula ba papa biloko pona ni papa ba koma ko ki ma charge akoma ki ma raison ne koma kake ataka nga makelele tikaka ye moka ke kozwa nga na kosombelo wana aza ko assurer deuxième femme, aza ko assurer deuxième femme, aza ko assurer troisième femme ke tuna makelele leki mingi mama tikaka bango bakenda kozwaka bongo na sombela yo nanda coupe nanda kuné ya libala place papa azalaka emsu mama mona losote mama mona sosote akoma otinda deuxième femme akenda kozwa po première femme ayeba ateke loso wana azwa papa azwaka ngo oyo kaka biloka mike wana bakapesa biso sakombi ekolo moko loso wana zo sala po mama ayeba te ki azwaki 25 kg wana osala po ayeba mama ayeba te ki azwaki 2 poulets. Papa ozo pesa pasi yo moko nanu pe ozo pesa pasi na bana oyo boti. Éducation ya bana wana ezokena kokufa à cause na yo moko papa. Po ozo pesa bana éducation ya malamu te. Po bana baleki ebele. Et puis bongo ozala na ndaku nini oyo lalaka. Ozala na ndaku nini oyo kobanda kopesa éducation epa ya bana. Ezalate papa bana bongo nde tokoma omona lelo bana bakoma kotelengana bana bakoma bafazer bana bakomi mitu makasi bana bakomi loyenge. Pourquoi mwana yemo kazotala ke tellement papa biso aboti biso ebele akokosombela ngela mbabona niti ale mwana oya mobali akomi kuluna akomo kali batina nzela abotola bango biloko po asomba biloko abonani ya mwasi akomi ndumba akoma na ndumba akomi kolinga na mibali po asanini asomba misombela bilamba ya bonani. Alors papa tango yo mona mwana na yo ya 18 ans mwana na yo ya 19 ans akotisi de bilamba sikana ndako na mobali na mwasi ozana droit kozwa bilamba na kotumba yango ozona droit ya kozwa bilamba na kobwaka ya kozongo azongisa biloko wana pisike uti mais ba papa lelo yo suivi ezali souté pour charge eleki bango bana baza moko te koto aboti 5 koto akaboti 3 kote kuna boti 2 papa bini na osa musala nanga ona yaka mukili musala na yaka na mukili mais ozo komi pesa pasi po lobi na yo okokufa bobana na bazanga ta moyo sombelo cercueil bazanga ta moyo ko sombelo ta libulu kaka ya muke o to kotaka oyo pona odike bango malamu te koboteza na ngoma bete tobotaka na biso pardon po eza na ngoma bete mais to eba ko éduquer bana na biso ngo tozobota papa kozana basi mibale misato eza na ngo fin du monde te eza pété po bapeso lokumu bala to couronne bala to médaille ke papa biso masala musala makasi tanga kufi to so médaille to latse akepe na médaille penza oya botela bana na ye ya lokumu te en plus mingi pe bongo bobotaka bongo bombi bango omona ka jour papa ko kufa boye baye bakomi kolela papa kuna bavani bayoka papa kuna bavani bayoka papa oh papa na ndeni matanga pe mwa chungu ezanga te ekokota omoni te mwana no moni bakokana na okune omoni wana ekolobama opesi trouble maman na matanga yo zano na cercueil mais trouble tikali pa bato batikali matanga komi paniqué donc bakomi ka papa na bota ki papa na za mabe papa na za boy pona bibota na bino poko zano na basino mibale roboti yebisa mama nazaka na bana mobo quelque part na botaka ata mama na bango ko considérer ka été mais bana wana baza makila na yo obwaka bango te oyebisi mama vérité ki na bota bana boy lelo ndi nazwaka salaire boy salaire nanga eza pona bana oyo eza pe pona ba oyo
soki omoni ke mama misusu neti bamama mitema malamu lokola anga neli bilengi boye na oyebi so carrément papa yelanga bana wana na bokola bango mpo nakolinga te ozongelaka lisusu mama wana po une fois bobanda kozonganaka ne bokobotaka lisusu alors soki bana baza déjà na maboko na nga moko donc makanisi na ye ozalaka nango lisusu te otika ya sala makambo na ye bana batikali epa na nga mona bokola bango mais bapapa oyo babangaka na bango kobloba bapapa mosusu baza babangaka makambo abite na bomba bango kaka na olakisaka bano kaka tati mkoba okola moyebi te liwe ezalaka pembeni na biso oyebi te pasi ezalaka pembeni na biso obomba na yo merci kolobi bana na ntango bakoya koyebana réaction na bango ezala ndenge nini envers yo bana na ntango bakoya kokutana basangani bango nyonso kanda na bango na kati ya mitema envers yo papa ekozala ndenge nini papa tozwaka bamayele toyebaka ndenge ya kobokola bana ebele tomona na libanda anga afinga afaser te mpo nayebi te esika uti mususu awuti na esika pasi mususu awuti na bambanda bamama mususu bawuti donc na bamama bapapa moko boye donc papa bote kaka sundola akenda na ye akenda pe te ka voyager papa zaka na Kinshasa bo mena mwana ne bamona na ate papa na mwana abota mona ka ete soka vanda baninga lokumu kaka nana bane ngala bote mwana ngale laza de na ba 22 ans mwana ngale omona ye omona ka ete mwana komiti na 22 ans mwasi soki eza mwasi aboti déjà soki eza mwasi abali déjà mobali ndenge moko akobota pa ko sente mwasi akotanga pe ba classe mobali kola sisi pe université zu pe musala sko yo papa nozo souffrir est-ce que mwana wana akoiko ya kolukelo aluka pe soit un fils que 100 ou 200 ou te mettons yo o abandonner ye oyebaka école li ya mwana te oyeba ndenge mwana kola te okozongo ndeni lelo koma papa moko musufu comme papa ka ya masolo otanga bana kana masolo mais bana affection ya papa ezalaka te po obokoli bango te o 18 ans ya ko éduquer bana te olesi bana te otangisi bana te oza papa irresponsable donc papa vraiment to mekape ko changer ba attitude na biso ba caractère na biso envers ba maman atoza basi misatu yeba ndinga partager bozwi na yo ya muke wana envers basi wana yeba ndinga partager salaire na yo makoki na yo wana envers basi wana na bana wana sangisa bana na yo bazala bomoko sangisa basi na yo bazala bomoko tango lukaki bango oyebaki ki rotuta ozala makasi alors makasi wana esila te tango baboti bakomi de na bana mibale misatu makasi wana esili te alors comme otalisa nzela ndako ebele papa bakoma otalisa banzela bandako na bango po abota de na kotoyo amonde ya kotoyo de na sina boti da avanda kuna akaisaki na okene wapi ovandisi mwa sabatu na ba position moko oyo anzima kateka ko vanda nango to changer ba papa na biso bande konanga mibali ba o bazolinga ko zwaka ba basi ebele to lukape ko changer kozana mwasi moko exacte que non oza mobilité ozaka mobali okotikala ka mobali to luka vraiment ko changer ba vie o bo memela biso basi ezopesa pasi na bana na biso to bokola bana na pasi toujours capacité vraiment bon me camper ko changer vraiment na pesi binonyo so ba obolandi ngai na journée à lelo merci mingi na binonyo so merci na bo continuer toujours ko s'abonner na kati ya nane fille donc tozaka na kati ya nane fille binomo boyebi masola bien ele kakawana bozala ra de cité bambote na bino nyonso bisika bozwami merci mingi vraiment na kolandanga mingi donc ya bino nyonso bolandanga na ebina nga bolandanga nga boze belé ba bolelanga nazana pona sepelisa bino vraiment bye sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini
nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trop bosabone trop na planète nana efie bosabone trop